doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tokobanda Yango, na nouvelle moko, il y a Essengo parce que précédente émission Nabiso, Batupenza, Bayokaki Mawa, Babenga Ibele, Babi, vraiment. Ndengo lobela ki on toujours sentir émotion ya mawa donc ezalaki pe na kati parce que nanu Doudou Swami donc bazali penza bande kona biso bomone penza ezali émotion ya rosakanate wana pe ezali kolakisa donc musala ndenge ezalaka donc expérience na musala ezalaka donc ozoloba makambo mawa ochi masola bato mawa okoti na britandela to koti na britandela okoti na masola la musique to koti na masola la musique donc omoni lobi bato ne bandele pesa bango mawa mais na suka baye vraiment ko sepela na makambo tolobaki donc lelo tozali ko banda na nouvelle moko ya Essengo parce que la famille Clebois original ne cesse de s'agrandir donc to wiki ko zoasusu journaliste mususu ya sika donc ya sika na kati ya Clebois original mais ya kala na kati ya masolo oyo ya presse donc azali un nouveau na Clebois original mais un ancien na kati ya masolo ya presse. Donc azali déjà Moutouakala a beta ba masolo oya presse depuis Mboka ti aye awa mais to bandaki déjà kozana ye donc en partenariat donc sotoko kuta libanda ba image azo tourner biso pe to ko utiliser ngo donc Jerry Mukuna bo kanga kombo oyo malamu donc le journaliste Jerry Mukuna ye to ko benga ye journaliste parce qu'il y a une émission à développer, donc Azali trilingue, anglais, français, lingala, donc Azali journaliste. Donc Azali Ketoye, Tobandi Kolaksaï, Azali complet, donc journaliste, réalisateur, Makamounio surtout. Mais awa, na cleboisoriginal.net, réalisation, tout là, bah il y a le choix parce qu'il y a une décision. Donc boye à compter de ces jours, dorénavant. Bo kanga kombo oyo malamu Jerry Mukuna azali professionnel ya métier oyo parce que au moni na Clebois original nous on fait toujours la différence on essaye vraiment ya osala makambo batu mususu basala raté boyebi na Clebois original tout ça la émission ya littérature tout ça la émission ya législation tout ça la émission ya musique donc ba makambo tout ezali parce que na kati ya Clebois original ba journaliste bazali ba polyvalent. Donc moni journaliste mususu o tigeka na masola musique ango mema politique a kokate mais biso to changera ba casquette oye na casquette go to changer oye na masolo to changer donc vraiment tozo pesa bino nouvelle malamu donc Jerry Mukuna donc dès la semaine prochaine beaucoup monaye na bémission oyo ezangaka na kati ya Clebois original ye aye nango to tiki bino suspense beaucoup découvrir quel genre d'émission oyo arwando sala na Clebois original donc avant to kende na masolo mususu tozali ko tiela bino bolanda bande annonce oyo asali concernant arrivé na ye nakati ya cleboisoriginal.net. Quelque chose se prépare bientôt sur Clebois original. Le retour au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Une émission socio-religieuse. Baïbaki, Badetournaki, Bakosaki, délivrance ratée, Atikaki, ministère, et pas la famille, toute la vérité dans votre émission au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Sentez l'odeur qui monte du barbecue. Vérité, nous sommes poissa, au son de la trompette. Au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Simultanément sur As Media Congo et Clebois original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À bientôt.
Alors bino mo boito landa donc Jerry Mukuna à cause de Nabiso dès la semaine prochaine, donc il faut tout compter à partir il y a les 15 beaucoup landa bémission na ebisi bino bo landi déjà et le binaï c'est un professionnel. C'est un professionnel donc beaucoup CPLA bateau tout balandaka cluboriginal.net donc bozala si maya Jerry et puis boye bake soki biso to zumutu aye pembe na biso donc to zoate n'importe qui donc c'est un professionnel, c'est un journaliste azali mbiaka na masolo oyo abanda yango depuis mboka aye awa donc vraiment atalika donc non il faut ngana za na vie na ngai donc club wa grand prêtre masolo kozala bien donc parce que dio na Jerry Mukuna e kozala kitoko ya kosakana te bozala déjà ya kosepla donc bienvenue na Jerry Mukuna dans cluboriginal.net. Sikoyo tolingi to revenir au ebike biso to sengara pardon te soki to pesi information beto lo bato bosani to salaka yango te mais to salaka toujours ba mise au point donc émission na biso oyo ezalaki précédente émission na biso to lobelaki makambu ya Tambwe Mwamba biso to lobaka makambu teke pokaka na ba sentiment na émotion to géraka makambu bien to étudier bureau étudier donc to soki to lobi to yebi makamoni to lobi avec preuve to zeli ko senga na président de la République mutu lokola Tambwe Mwamba président ya Sénat to zoloba bien Sénat ezali esika moko ya respect oyo bakoki ko sakana na yango te Tambwe Mwamba makambu na ye oyo abandi yango sikote botalaka ateke toujours bate ati zemi bo landa kombona bien ko sente za jeté boyebi na bakini wana etankala soko sente momi tango ba yo tikelo momi donc ba bagarre bandoko bima ba yo tikelo momi donc Tambwe Mwamba soki ezalaki donc misi Tambwe Mwamba sente faut ba ndo tika momi wana kati ya palais donc toujours sala yango parce que moralité président ya Sénat moralité il faut zala na présent Sénat talaka présent Sénat donc loi soki eleki na parlement et puis kokoso ekoya kosuka na Sénat donc sikoyo Tambwe Mwamba akopesa biso leçon nini na morale nini azali na moralité te botalaka Tambwe Mwamba na niveau ne wana Tambwe Mwamba ko sainteté donc Tambwe Mwamba ko sainteté zola sapenda ke Tambwe Mwamba ke na makolongulu akendaka sanka po bianko botala nanu bozwa kaka teke ndenge mwasi wana lobby mwasi wana bando sale pas Tambwe Mwamba moralité kutu ezate mutu azo sale pas no domestique donc yo ozo bouleke obima na ye bon libala na masolo libala kutu teza libala kutu te do makambu ya bolingo ebima côté tout na musala na côté tout mais ndenge Tambwe Mwamba po beka zali immoral donc mwana na musala akoki ko bima na yete abimi na ye kuna na Kindu akamati susu mwana mwasi wana ye mutu atindi transport asali makambu nyosu po mwana mwasi wana ya na Kisasa donc mwana mwasi wana s'est déplacé aya na Kisasa donc suite il y a demande à Tambwe Mwamba ni tete ça alingo ko tika ne na Kindu aye awa makambu boti bolandi bino moko donc ba memie kuna moi ça Tambwe Mwamba donc abetiye ba makila soki ndenge ni so bato ba mona kate bango ndo bwaki soko na felevel ozomona ba makamba boy soki moi ça Tambwe Mwamba azali Tambwe Mwamba donc parce que salami na résidence à Tambwe Mwamba donc to sengi vraiment na président de la République yo zali président au kotisi état de droit au kotisi que congolais ba comme ko respecter un président Sénat, il ne peut pas se comporter de la sorte. Botala kaka oza likambo liboso te. Botala dernièrement oya liboso mbeba salaki a commissi Sénat Flamingo. A commissi Sénat Flamingo donc ba comme ko swana na mwasi moko alinga ko bimana ye akanga bakanda akomo beta masolo ya libanda na donc na likolo penza place président ya Sénat avandaka. Donc ezali mbala liboso te pona Tambwe Mwamba. Donc président de la République Tambwe Mwamba il faut batailler hors d'état de nuit, il faut que sougisa makambo Tambwe Mwamba parce que to ebite mbalasima to komona lem susu akoya longoli bilamba na kata Sénat ou bien bako kangaye na coin moko boye na ba toilette ya Sénat a osala ba masolo parce que donc tozo mona niveau makambo na ezo kende donc ezali bien tozo lo bazali mutu tout azali donc à cause salaire donc nakoloba que personne n'est à l'abri ya bêtise donc mukili mututu et ko yele infrakata mais soko komi na niveau moko soko infrakata ndeko na ye donc démission parce que aux alinéti on a poto donc aux alinéti au président de la République au ministre au nani makamususu na
personne moko donc citoyen moko classique normal ekoleka mais tant yozo représenter bat na Sénat likamandenge ko elio donc yo moko il faut bando démissionner yo moko pe o bando démissionner donc tozo ko senga na présent na surtout pe ba association musu parce que présent mutu arokanga tambo mwamba te donc tozali ko senga parce que ya zali autorité à likolo donc tambo mwamba na makambo seli ba association oyo ba défendaka basi batika makambo wana te de parce que zali donc atteinte na liberté ya basi et puis donc ezali viol tambo mwamba ndenga za wana abandaki ko violer momi wana abandaki ko violer momi wana ko loba te omonika ke boyi donc domestique tango zo sala boulot tambo mwamba ko kange moko kange na makasi akolubelo côté viol séquestration menace de mort donc ils allaient tout presque menace de mort parce que ba tcheke on a exécution ceux qui batu ba mona etende mwasi wana akufi donc ba association onyo surtout bazalaka na défense à basi droit de l'homme ezaka mboka na biso il faut batala dossier wana il faut plainte tambo mwamba donc na makambo eleki na kati ya résidence na parce que ba soda oyo ba bengaki ba beta mwasi wana bazali wana te po na kobetaka batu ba ye na ndako wana ba soda wana ba futaka bango na ba impo ya ba congolais na trésor public ya Congo donc musana bango ezali po na sécurité tambo mwamba ezali te ke po ba ke nous mwasa batu et puis abota na tambo mwamba et azali mwasi te ke soki ndenge nini abota na tambo mwamba donc boko ozate bino bo banda ko ngendo zwa batu bo beti est-ce que musana na bino na résidence à tambo mwamba ezali po bo betaka ba makango ya tambo mwamba donc yango na tozali ko senga makambo boye il faut pays na biso to koti na état de droit makambo kale banda iko leka sikoyo ekoki ko lekate avec Félix Antoine Tshisekedi donc toko tikaka yango te yango ne lingaki vraiment to beta c'était pour batu ba comprendre pour batu ba zongo netu lo yenge to komi pays moko ezali pays moko vraiment batu ba zo respectango botala kaka procès à 100 jours procès à directeur ya cabinet et l'équipe mukilimo batal bon soko batala président Sénat santé atiko tuzemita santé parce que na mwasi na ndaku déjà na bana donc à santé memi mwasi wana donc andimi kutu ba makamute a abandonné mwasi batu donc dossier wana il fallait to beta nango sous c'était lelo pour batu ba comprendre que makambo biso so tolbi na 5 minutes ezali kutu jeter donc to marquer une courte pause bobi que lelo tozali vendredi lobby le 1er août donc à partir de 14h bobi rendez-vous des patriotes toko yamba ndengi bobanda ikolandango partout donc il le peut bozalo kolanda toko liamba résistant nene wazaka na Belgique na kombo ya Papicho Olenga akoya wana obi ke Papicho Olenga soka zo sala ba direct na batu tout bazaka na ba question reposée ako 8 à Belgique akoya uniquement pour une émission wana donc bo bomba ba question na bino surtout donc demain samedi donc de 14h à 16h donc invité dans un rendez-vous des patriotes ezali Papicho Olenga bolanda bantanos. Pour ces premiers samedis du mois d'août, mon invité est Papicho Olenga, le combattant résistant de la Belgique. Salut les amis, salut la famille, salut la diaspora héroïque, congolais partout dans le monde, salut. Juste pour vous annoncer que je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. Mon invité Papicho Olenga de la Belgique répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 1er août 2020. Et donc on se capte ce samedi 1er août à partir de 14h. Nous allons longuement discuter des sujets d'actualité. Nous allons passer en revue les gros sujets d'actualité depuis qu'il y a eu alternance au Congo. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Nous allons parler de la mère patrie, de là où nous allons, les enjeux politiques présents et à venir. Et donc soyons nombreux, c'est samedi 1er août. Invité nanga ya samedi oyo ya le 1er août ezali Papicho Olenga, combattant munene, résistant munene ya Belgique akoya na émission na bino Rendez-vous des Patriotes ponako solola na bino na masolo oyo etali mboka na biso Congo. Invité à émission Rendez-vous des Patriotes samedi 1er août oyo à partir ya 14h. Naebi ke bozali na ba question ebele ya ko poser
invité na ngai ya samedi oyo 1er août bo hésité te bo benga na téléphone en direct bo poser ba question nyoso tout bo zali na yango parce que ako répondre na ba question nyoso tout. Donc tokutana samedi 1er août à partir de 14h na émission Rendez-vous de Patriotes avec César Ngati. Rendez-vous, c'est samedi 1er août de 14h à 16h. Rendez-vous des Patriotes avec comme invité Papicho Olenga. Je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. C'est samedi 1er août à partir de 14h. Ndenge na Sarabino ke Kanambe akozwa masolo na mbuchu pena dikos. Donc ndenge Tolanda, rendez-vous ezali lobby samedi 1er août donc de 14h à 16h na rendez-vous de Patriotes na invité nanga Papicho donc boyebi ndenge émission les kaka donc na respect nyo surtout bo poser ba question na bino nyo surtout parce que invité nanga a répondre na ba question nyo surtout donc siko to koti na dossier moko oyo epesi biso pasi na ma na motema tolingo lobela ngo bandakala mais et koti makambe belé na kati yango na lelo to lobi penza ke fo to lobelango tozali déjà ko féliciter ndeko na biso Eliezer azali parmi ba député oyo ba changer te ba misusu to monaki bango ba djembelaki na sima IDPS ba komi ba député ba changer ba balukile IDPS Eliezer Musala ozali ko sala vraiment biso club original 5 minutes avec César Ngadi tozali ko féliciter yo botala initiative ya malamu Eliezer azwaki oyo ya ko tinda ba to ba tinda ba mbongo po na ba personne vivant avec handicap mbongo eye mais sikoyo Eliezer député Eliezer azali kolinga kenda kozwaka mbongo bazali ko compliqué na monnaie grand bazali ko compliqué mbongo azali ko passer ba journée kuna mbongo ezali ko bimate sikoyo bato bazokansa o batindele ba mbongo bazokansa soki makanisi belé boyebika na Afrique ndengi bato bazaka na makanisi or ezali ndengo wana te tozali ko féliciter na initiative oyo ndeko na biso Eliezer azwaki ezali initiative moko malamu talaka ke o penser na bato o ba vivre avec handicap ndenge ba kemandaka na ba ville bona boy ba pesa ba mbongo mais ezali faute ya ndeko Eliezer te parce que MoneyGram donc to zui susu mama kambu o ezali koleka na MoneyGram parce que bato ya MoneyGram ba koma ko sala ke ba zui mbongo ba pesi ba mama o ba tekaka na bazana na ba nini ba kiko balusa mbongo après ba yela bango ba intérêt yango no moni tina nini soki otini mbongo na MoneyGram bazo wumila ozozwa yango te et puis nazalaki na message mopo na koyokisa bino te mama wana lingaki te ke mungongo na eleka abengi ngai atike nga audio alobi nga papa tala makambo oyo ekweli biso papa neti yo balanda ko partout obeta sete atindeli ndeko na ye na mbongo na MoneyGram il fallait basala ye césarienne il fallait accoucher donc césarienne comme penza il fallait mbongo atindi mbongo ekei donc na heure à bien sikoyo batu o il fallait bakeneko Zwambongo na MoneyGram baya lelo lobité lolote ti sango ya mbeba ekweti donc sango ya mawe koti mutu o ifale basala ye mamo ifale basala ye césarienne akobota akufi na mwana suite ke mbongo wana batindaki e comité mbongo ti lelo ba yeko zongo sima mutu ti akufa botala ba kamba boye MoneyGram makambo ezali ko sala na mboka na yango tozali ko senga na ba konjo ba landaka biso batala nanu dossier na MoneyGram yango na siko tozali ko sala publicité te mais tozali ko senga na bato nyoso tu ba landaka biso soki balingi batinda mbongo na bango na bakisasa batinda na bango na Western Union parce que tout le monde à Western Union est zalaka na masolo ya ndingi wana te MoneyGram bato basalaka kuna bakomi ko sala commerce na mbongo bato bazali ko pesa mbongo mbala moko te ale bazali ko pesa ngona ba mama o bazo balsa mbongo botalaka ya ndeko na biso Eliezer député Eliezer tala problème azu likola MoneyGram tala mama o ya tindi mbongo e pa ndeko ne il fallait basale césarienne et salamité mutoyer ko kufa donc yango wana il fallait vraiment to beta c'était na makambo oyo vraiment donc avant to qu'on y est tozali ko marquer une courte pause publicitaire. Partenariat oblige donc partenaire Nabiso Moubalé Boebike CPLA TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. CPLA TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati ya CPLA TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na CPLA TV. CPLA TV. Même mabiso nengozo même mabiso wana 4K. Machine madaka daka. CPLA TV.
Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, ce que nous avons Kolanda, partenaire, partenaire éternel, donc consommons congolais, de Totin d'Arabino, Banamboka, Soli Kambozali, consommer et loco, il y a Banamboka. Donc, si Koyoto Koti, Nalikambo Oyo, les loto sepeli makasi, parce que Makambo Oyo bandaki awa. Les lots, batutu, relais, batutu, komi kolobelango, mais Makambo Oyo bandaki na 5 minutes avec ses angadi, Likambo Oto, télémalaki, tolobaki Makambo recensement. Tolobaki que tant que recensement que ça la maté, l'élection et que ça la repousser. Tolobite que batuba kansate que biso tozali ko sala yango boepo to sa président de la République a pour sa élection non président de la République alobaki azali dictateur to comme c'est dictateur a comme appelé dictateur mais dès tolingi élection oh il y a 2023 avant salama il faut recenser salama. Congolais surtout a eu carte naie il y a identité botala ka mboka na Afrique wana donc les seuls pays oyo bazanga carte d'identité ezali Congo mboka munene neti biso vraiment peuple na biso tozanga carte d'identité et puis recensement na mboka na biso et seulement depuis 1984 tilelo recensement et salamate na mboka na biso bozotala ba makamba boy vraiment ezali makamoko to koki jamais kotika yango yango to sengi recensement il faut salama na mboka na biso recensement soki et salamité boye bakage élection en 2023 et ça la matière recensé salami ba carte d'identité et gozo biso taba 10 ans taba 15 ans donc élection et ça la masima bomoni bino moko les États-Unis d'Amérique président Trump a sali proposition que l'élection ça la reporté donc bomoni ka te que ezaka ka te que biso de toloba mais to sepeli que ba tout siko ba komi kolobelele yango que makamba recensement bomoni vraiment que message na biso est passé parce que biso de to banda côté les mela makambango donc vraiment recensement il faut salama donc il y a souka et salama en 1984 donc peuple congolais il faut tous la carte d'identité to yeba qui est qui donc vraiment to sengi na président na biso to yebi que président na biso a osalango avant 2023 mais au cas où salamité l'élection tous ils ont en 2050 en 2050 donc l'élection il faut salama ndenge malamu et pour que président na biso côté ba contreter ba corona ba nini il faut qu'on rattraper ba retard
donc ma solo ekozala ndenge wana sans recensement élection ekozala reporté na 2023 ekozala te ekozala soki na 2035 soki na 2040 wana etali biso te mais tokosala baélection na bacondition moko ya bien. Et puis président de la République tozobeta sous c'était à part recensement réforme monétaire parce que bato bazali kolela mingi pandémie ya Covid-19 ezali na kati ya makambo ndenge dollar ezali komata mais bobo sana te ke bato wana ba médiocre wana bazana ba usine na bango na bakingakati basalaka ba billet oyo ba pesaka bato ba franc congolais donc billet on eza susu na tina te est-ce que bomona ba mbongo kalezala susu et comme ka ba mbongo asika parce que ezobima na usine na bango ya mombamba. Donc réforme monétaire mbongo wana ezali na tina moko te président de la République mbongo asika donc oyo kozapena na valeur talaka ke na ba 1974 oyo bano babota misika ba habité donc Zaïre na biso un Zaïre na biso ezalaki le double à dollar pour bomona puissance oyo ezalaki na mbongo na biso donc tokoki kozongisa yango avec Félix Antoine Tshisekedi donc recensement salami réforme monétaire et salami donc billet ya kitoko ya kilo et salami oyo kopesa pe Congo na biso valeur ndenge tozali kokeye na valeur parce que bato wana ba billet wana ezali na tina moko te eza sans valeur parce que ezali kosalama na bakingakati donc réforme monétaire président de la République na recensement biloko wana mibale vraiment tokozela yango pe toyebi ke ekosalema avec Félix Antoine Tshisekedi faci béton. Et là, sous tolingi toloba parce que 5 minutes boyebi ezali cours éducation civique et puis sur likambo ezali ko marché te boyebi ke tolobaka. Donc eloko tozali ko senga na peuple congolais na ba médiocre botika Mama Marthe Kimia Mama Marthe mobali na ye asa kufa Mama Marthe a souffra ebele na mobali na ye tina suka a souffra mama oyo donc akoki kosala livre tekami penze ebele parce que ba passe wa moina mobali na ye depuis Mobutu tina suka boye donc soka sali livre ko tekama ya kosakana te mais botika Mama Marthe avanda Kimia a profité na calme na ndenga komi ke mwana na ye akomi président de la République bokansati ke ndengi Mama Marthe azali mwana ya Félix Antoine Tshisekedi aboyita ato mwana komi président de la République ato komi roi mama no aza mama na mais bokansati ke donc Mama Marthe azo s'ingérer na makambo oyo ya ba décision ya président de la République donc Mama Marthe mobali na ye akufa donc botika Mama Marthe avanda Kimia à jouir na nzambe ndenga zali ko bombe parce que zali moteur malamu botika Mama Marthe Kimia bokenda ko tala kayete bokenda ka obo tuna kaye akenda ko kotela bino pas Félix ezalité to sengi na bino botika Mama Marthe avanda Kimia et puis tozali ko mona lelo soki show lewana ya 5 akomi ko kondo tala kabun po na roloba soki mama kambo oyo bino bobengana ki ozo kende suku kotala ka kabuni bokondo tala donc siko bomoni nécessité ya kabuni ozo kondo tala kabuni boloba makambo 5 soki makambo ya seni bokondo lobango pourquoi kabuni zana tina makambo wana te il faut makambo wana donc président de la République a yebi bomoni bino moko ayambaki 15 personnalités pour na makambo ya ko restructurer makambo kaka ya élection bon mona kindenge zali mwana président de la République azanoko azali mwana poto ayebi ndenge élection salamaka ah ba seigneur za raté pourquoi ko créer ba biloko moko ba commission moko boye ezanga tina donc président Félix Antoine Tshisekedi ayebi makambo na ko sala pour na ba prochaines élections oyo ko yeza la présidentielle za nyoso tu ya ba gouverneur parce que ministère ya intérieur ezali et ko sala musala nango ndenge to mona na poto donc ministère intérieur et ko sala musala nango donc ba seigneur wana e ko zali sute botika makambo wana ya bilobela ya ko kendaka ko monaka président ko monaka donc kabund ezali na tinate et puis tozali ko yebisa bino boyeba na bino libela ke bino ba médiocre wana bato bakansanga na lobaka makambo ke kanambe akozwa masolo na mbuchu na dikoso bazomona ngo netije mikolo boyebi ba navette ekomi ko salama bato donc bali passa mususu alukuta na ba ndeko ba médiocre mususu ba komi ko kende de la Félix Antoine Tshisekedi président de béton a protégé Kanambe. Est-ce que Félix Mutu a protégé Kanambe tant Kanambe azo boma batu tant Kanambe azo boma donc na miso batu télévision zali comme na internet comment donc partout ba président Kalana ba politicien Kalaba zali na chance que donc technologie comment sur côté monde entier zali comme on a soda oya ya oni wana onise wana akufa est-ce que Félix Mutu atindaki Kanambe bomaye donc
oyo mukenda kufa na miso bato bachebe ya bakufa siko asali mabe siko Félix aya ko protéger siko wana Félix a recommandé complice et puis Félix azana droit ko protéger et puis aza même pas na pouvoir ya ko protéger lelo soki CPI e ko sengaye ba na ba dossier déjà ba plainte ezaneti siko yo ba benyo na tribunal o ezo sambisa bato alimité wana est-ce que Félix a protéger nani. Donc, ceux qui canambent les dossiers, ils sont au niveau, niveau international. Ceux qui le ont Félix a protégé Kanambe, parce que tu as une convention. Donc, si vous avez une bonne l'air yango ya okonosenga pardon tant bondo sala peuple congolais mais bino bokanisa que mboka ngo ekozalaka ya bino tina suka lelo bo comprendre que vraiment na mboka penza présent ya peuple congolais akomi wana bobandi ko yokosenga pardon. Félix Antoine Tshisekedi pitché na ba médiocrité pardon na bato na ozate donc okoki ko sala tout est que au protéger bango okoki pe ko protéger te ndengi toyebi pe oko protéger ka bango te donc bango moko ndengo lobaki donc bakokende ko samba ne sika o ifali ba samba ceux qui alinga ndengo na ifale asa peuple congolais mabete siko ekomi c'est trop beau au bomi bato au sel bato mabe siko komi o senga na mwana mboka bato bakufaki bazali makila moko na Félix Antoine Tshisekedi yo soki kana bozali no Rwandais mais que Félix Antoine Tshisekedi azali congolais lokola biso donc jamais akoki ko trahir biso donc yango na vraiment tolinga ki to beta cette boye ke ezali peine perdue bozo beb satan na bino Félix bato bakufa na bato kutu bakufa kutu na IDPS boyebi ke Félix donc soka longwa ki avante yepe ango kufa na bato bakufa na IDPS donc et puis bino soko bozo lo ke balimbisa bino donc bakolimbisa bino te okokende ko samba na CPI et puis oyebaka ke na yebisaka bino boyeba ke Kanambe akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. Donc tokomi na suka émission ndenge na yebisaka bino ka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc lelo na suka émission nazali kaka ko féliciter donc Jano Matundu na mwasi na ye Mami Christine Keba ba witi kosala 16 ans ya vie commune. Donc ezali jeté 16 ans ya vie commune donc yangwana vraiment bazali balandi munene ya 5 minutes avec ces angadi yangwana vraiment to pesi bango ba félicitations donc batutu vraiment bazwa exemple donc ya Jano Matundu na mami donc Keba basali 16 ans de vie commune bozali komona bango na photo donc il est le vraiment yangwana to sepelaki to lo bango na kati ya 5 minutes avec ces angadi to pesa pe mbote na kati États-Unis d'Amérique na Richard Moulukou na mwasi na ye Caroline donc na nyoso tout bazali ko sala na 5 minutes avec ces angadi to sana te petit nanga zali na kati ya Kisasa donc Guilhem Massa zali na Tunisie siko akoma na Kisasa donc azalika sima ya Félix Antoine Tshisekedi donc merci à trop lelo vraiment donc tokotanga bato belete parce que bomoni tozali déjà musika tokumi penza na butu donc toko continuer yango bobo sana te kaka lobby le 1er août, donc rendez-vous des patriotes, invité Nabiso Azali, donc Papicho Olenga. C'est avec cette information de l'émission Rendez-vous des patriotes que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. Donc restez connectés sur Cléboa Original. Vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe botunaye asuki wapi akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Bon, au sein d'un c'est vrai, tu